Mbote lisusu bande ko balandi ato comme wapi ndenge to mesina ko kutana contrat to signa mbula moi butu to kutana kato solo ramasoda ba yimboka masoda ba congolais mais awande to zali ko ya na ba information ya solo pour mboka na biso Congo na ba débat bolanda ndenge ndenge ko Eliezer Tambwe visionnaire ya to comme wapi télévision ndenga le kana betando ka lobi ke ba jeune ya PPRD ba kenda wapi ba kenda nanga to bazina kisasa. C'est ça, l'information, la communication. On est les à Salaki. Boki babilenge ni on peut perdre. On va battre maki. Non, on va dire mais qu'il a porté bailler pour répondre des colézères. C'est ça la communication. Biso peto zawana système ya liste le kola sur mususu. Toto la nenga nini. Mayo ba politicien ba la kaka population ya Congo, le peuple d'abord. Bo voter biso mboka we ko bonga. Lelo donc lelo lobby et que les calelo to voter est-ce que changement en ezalité to yebina noté manaye lelo liboso na bino na ko yebisa bino ke dans la yebisa kibino insécurité na vie de Kisasa insécurité na Kisenso insécurité na vie de Kisasa et puis insécurité na Kisenso na plateau oyo na ba parents ya elenge oyo babeta ki masasi mikolo uti ko leka na Kisenso na 5 heures. Bon, yoga kombo na ye. Nini. Et là, on y arriva qui? Pon de quoi masas. Borolanda. Quand on a 4 émissions, on mukolo alelo. Borolanda bongo. Descente. Ya bandaku. On a aussi une émission où tu kolekawa. On a vu ce qui est bande kolanga diaspora. Baye o basena Kisasa. Bino bo mesena ko suma bandaku. Lolenge longo banite. Bolanda makambo ozo ka kuna commune ya Seli na Mbenzali na site o benga OCC ba buki bandaka batu illégalement ba beti batu ba violer na document nini avant dire droit da batu ba ko samba nanu jugement égalité et ba rebu ko bandaka batu kuna commune ya Seli Bolanda pe mokolo ya lelo ba kene ko tika memo et pas ya mesle beaucoup merci. Son Excellence, Frank Monzola Meso, député provincial, Mbala Liboso Namona, un bon commerce, ou azo pousse la liboso population à expliquer bango, à tel se bango makambu, population est bêti beaucoup, na Kisasa. Bon commerce, aïe, à solo lina population aïe, à la kipe bango, à la bina roti kabilote, bozo ba avocat, n'après ko ba avocat na roti la disposition na bino, to e ba nini e ko le kakuna na domaine. Yaseli. Mais awa émission oyo nazo yambela bino papa na mama tata mwasi na leki boka makambu ya soni ya mawa oyo komaki na commune ya Kisenso. Mbote papa mbote kombo nani kombo mibi tala caméra kombo na ngai Mibidi Ndandu Liban. OK master camarade kombo nani Bonheur pousse na bonheur pousse na comment on a la caméra? Mibidi Bonheur. Mibidi Bonheur. Maman? Felo Nenet. Felo Nenet. Maman? Mibidi Augustine. Bon, papa, tu lingi o relaté biso na beaucoup seigneur tout. Donc to yeba ni ne komeli bino. Nini pe komaki na commune Kisenso ezaki mokolo nini nini oyo mebi na plateau na biso to koma mekana ko relater ba congolais ba yo basoto so na mokolo malelo oyo ba kambo tel insécurité na commune Kisenso to la caméra na biso papa. Merci papa la ngai journaliste ngai naza responsable papa ya bana na fute ya randa ku elongo na bana na ngai naza maçon na lakisi pe mwana oyo ngai musala ya maçonnerie. Et arrivaki ndeko moko abranchaki ye musala na Gombe mais kuna akende esko ko évoluer na technique ya frigoriste mwana na kombo ya Mibidi Eli. Mardi na 5 heures avant abima comme d'habitude na pesi mwana 5000 francs congolais ya transport na téléphone na ye azalaki na yango na saki na ya tambolaka nango ya ba outillage na ye mwana abimi na ndaku akende musala
comme d'habitude, commune na biso, transport, ils ont vraiment 0 mètre. Il faut traverser vraiment moi quelques mètres pour se retrouver na transport. Kobima moi na bima ki na ndaku, abandi na yepe ko kende na malamu. Juste à commune la société ya la police ya bazo benga ngo TikTok. Ba policier ba telemisi mwana. Ok wapi? Mwana expliquer bango na ke musala, na sala kana Gombe. O libéré biso. Mwana ayebisi bango nazana 5000 francs ya pamba ya transport. Pesa biso téléphone. Mwana lobi téléphone o yango na zosalela mikolo yo po na niveau ya musala ezo senga vraiment nazala na téléphone. Ba botoli mwana téléphone. Ba botoli mwana 5000 francs congolais. Ba tikite. Tango balingi babanda kokende moko ya bango ya policier lobi beta masasi. Ba beti mwana lisasi ekoti na tolo ebimi na sima ya mukongo. Mwana abandi ko ganga abandi ko kima croyant ki azo kanisa ko bika. Abandi ko ganga azo kima na kufi. Ti aye ko kwea abandi ko loba bopesa ngai mai motema moto kombo na ngai boye na vandi boye mama na nga kombo na ye boye papa na ngai boye bakoko na biso kombo na bango boye bavandi na adresse boye. Mwana akati molimo. Wana ngai kutu papa na ye na ndaku sanko ye bapo na yebi ye abimaka 5h mais ngai na ndaku na longaka au plus ou moins 7h. 6h boye camarade na ngai pe abande ko bima ayekutani ne événement wana. Oh mwana camarade na ngai akimi mbango nano na ndaku ipa na ngai ayeko betela ngai porte. Yaya nini bo vandi boye mwana kuna babeti ye masasi. Nazo mwana ngolo imo na esete mwana bimaki banda 5h. Oyo so 6h30 oyo ya mwana ngai te. Yaya tokei ngana bosa na Eli. To longwe na ndaku na ngai to bandi ko mata. Juste kaka dès que to beti quelques mètres kaka batu. Population oyo wapi nazo mona bamata bakita Oh, ngai moko na komi sur le terrain na mona. Effectivement mwana na ngai yeyo alali. Mwana akufi. A camarade na ngai misusu pe moi babima pe bakende su misala ezalaki te na bandeko mususu tellement bayebi ndako ya bourgmestre bakei mbangu ti e pa bourgmestre bayebisi bourgmestre ke non kuna babomi mutu na la police ya TikTok bakangi pe ba policier yango mibale baza wana ye bourgmestre alobi nini ezo prouver bino ke ba policier bakangi wana nde bango batu babomi mwana wana. Ça va bokendaka na zoya. Wana tokomaki ezalaki ba 7h o bandeko bakendaki e pa bourgmestre. Tovandi bourgmestre ayeko bima 10h. Ko bima bourgmestre ayeko bima na 10h wana atomboli corps ya mwana akenango na porte ya morgue ya d'État a déposer yango wana. Biso tozalaki na commune kuna pona kosalisa ba mikanda mususu. Tangu to longwe commune poto ya siko kokotisa mwana na morgue ba policier wana mibale ba memaki bango déjà na commune na commandant na bango bazobenga ye Mich. To tiki bango na commune biso to ye na morgue poto kotisa mwana na morgue. Kolongwa biso to ye koya biso to ye na morgue. Colonel Ifenge aye komata na commune ya Kisensu wana. Amoni komanda wana Mich. Atuni yo zo sala nini awa. Longwa awa. Zonga kuna na bureau na yo. Yo okiko vanda awa te. Zonga na bureau kuna kende continue musala. Allez. Abimisi ye komanda Mich wana. Kobima komanda Mich abimaki ti lelo pe komanda ngo azomona na EPT na quartier. Alinga ikuta bimisana ba policier wana mibale na société wana. Heureusement soki kaka komanda o wana akangaki ba policier wana te kombo na ye bazobenga ye Abedashu. Donc soki toza un peu sauvé pona komona batu ba policier ba bomaki mwana eza grâce ya komanda Abedashu. Po yende tango ayokaki masasi na tango ebetaki yende mutu akoyaki wana mutu liboso akangaki des policiers yango
na commandant na bango wana bazobenga miche mais ya kokamwa colonel Ifenge akimisi commandant oyo azalaki kutunde en place akimisi ye commandant azomona na teti lelo tina ndenge tokotisaki mwana na morgue ale ba camarade mususu tangu tozosala ba démarche wana bango bakitaki na auditorat ya Mayadi ya Lemba bazwaki ba militaire bayaki tina commune nde bazwaki ba récupéraki des policiers ba bomaki mwana na moment oyo tozoloba baza na bango ba policier wana baza na auditorat militaire ya Mayadi na Lemba. Ok, ne quoi ça peut na zalina ni yo zalina ni click na Leki. traka yo comme nani Bonheur. Bonheur yo ça leki ya Eli Yenda landi Eli. yenda landi Eli Ah. azali yana yo Yana. yana yo est-ce que ça sera kuluna ayibaka sera musani na connexion papa le beza ki Edmason si akome figuriste sera musani oui yana Yana nga figuriste. Donc aiba ate abunda ate ayakuluna te. Alukambu. alukambo na 5 heures wala bana ko kende 5 heures 5 heures ando bima musala. wala la kina placement Tola kina placement ko. tango sola na yana na tonga va bima ba noni Bon na tonga va bima to sola na ete mais na mona ki tinda bima ki nda sokola ki. likambo ko emeli yana we Eli mibidi mibidi Bon. Litesa asara musala na ndi bakanyi bangu. bino bozana ki senso côté nini Amba no. avenue L'avenue Pins. bozana pindi Ana fini baba. Fana bienvenue to foot. pindi numéro combien 112. 112 eza quartier nini Amba. quartier amba akuya kufanya quartier nini Kaka amba. Donc tango kaka zo abimi na ndako. après combien des Apelaki avenues penda. Après troisième avenue. Kivunda Kivunda. Kivunda ok mama yo mama mwana no mama tango yambaki sango ke leki na biso Eli azali seulement monter ça ekende nini Ngatang na yamba esango ntango mwana abimaki alaki biso tolongoli mbongo transport topesi mwana ntango mwana ke nazeli mwa minute moke nazwi babidon nake kotoka mai natika ye papa na pongi comme la commune en maïs la raté il faut expliquer pas bien donc maïs passi insécurité nzela malongo ezati quoi passer mais natika ye papa alamuki déjà maintenant atemi na mbetu te avant tika baotala nga abi nake toka mai nde nabimi na babidon nake na mai natie babidon na pompe naotoka mai naomonaka fula bato bazokita okiti babidon ya forage pompe bato bazoni pompe ya forage bato bazokitaka ebele nazwi mpe mbongo na futi bamandi kotelanga mai ntongo batie mai nga abi bato ebelebele boye baokende wapi siko bato mosusu bazalaki baotalanga baolobaka mama bango oyo siko nanda okomprendre kaka te mama bango oyo nini natoki mai na abi te na omema na te na sentiri nzoto elembi nga mbala mwa na abi na omema mai te nazwi babidon natoki na kiti pembeni nga bina zonga na ndako nde na yo ozonga ndako ntongo kaka na ozonga ndako nakuti na porte na nga bato ebele nakuti papa bakangi ebilamba epasuki ye nyonso na nzoto bakangi ebu na binini nde papa esanga binene mwana biso aza lisusu te babeti ye masasi antuka papa esalenga pasi makasi mwana abimi na ntongo na ba 5 heures abimi 6 heures babenga biso ke mwana kufi mwana promettre biso biloko ebele babi musapi moko eteta nguba te abi papa totia yo kotia mbongo ndamu nga mpe natia tosomba ta mwa 1 quart na biso vio kofutela boye eza pasi na bana baotanga baleki baotanga liboko mwa papa yo okoka te nga natia yo po tie tosomba ta lopango bakati mwana nga vi na katikati baepwanini papa esanga pasi na okoka te jour wana bapapa bakende moke kotala mwana vimbi babeti ata forma te siko akobimaka bongo ya kopola baotombole bakini balingi na bashese bakeboka ata mutu to osunga biso kete asunga babeta ata forma lelo moko te tosandeni mwana nga bande kosunga nga makasi mama yes oui bande ko comprendre des émissions au dossier de émotion surtout il faut comprendre makambo ezo arriver na commune ya Kisenso tena bande ko lo ba biso zo za théâtre ba biso zo kansa ko dossier avancer or que ça makambo etali insécurité la vie de Kisasa bat bazo kufa la police zo sala mosala na longo banité la police azawana abattre la batu na biloko na bango
Vous m'avez dit, maman, c'est là. Moi, ndeko Elias a 15e la famille. À la deuxième. Asa, Yaya Zali? Moi, c'est Déjà, c'est deuxième. Moi, je n'ai pas les bossus à la famille. Oui, tata, moi, c'est sur le bas. Papa. Donc, au côté. La police qui s'est sous. Baza ba soldate, baza la police était. Baza ne ba kuluna. Oko kama mutu bozala kinaye après 3 jours mutala titeni. Est-ce que mutamode la bongo akobate la peuple? Abate la te papa na ngai. Mwana na ngana âge 19 mwana leki na ngai. Mwana yekoli biso misala oyo ba mikolo ba koko sala. Talaka âge 19 mwana falaza na classe. Mais vu la possibilité de ça en côté, moi na yekoli musala tata na ye pour la vie à passer. Maye le penza mbapambole na musala na ye. Moi na yebi musala. Lelo na minute mwana biso komebembe. Likola bakuluna. Oya ba police ba télévision na kiseso e pa ifenge. Papa na okokate. Na ebite na liwa eli. Ba remplacer nani? Na libota nanga ba remplacer nani? Ifenga remplacer nani na place eli na libota nanga. Suko passo na zana ngona minute. Morgue na biso ya data eza na eta moko ya mabe. Mercredi tozaki kuna tuka tokoka ete. Tokoka kite solo makasi. Age tu ba cheke na mwa poche moko ezaki mwa malili mais kozwa pena ta tokoka te komona mwana biso mukola suko bakoki kobimisa po bake kotika ye na lilita tokoka te toyebi te to sa skondengini tokosuka wapi. OK, tozosonga na plateau na biso abande ko boyo kineki bango baleli eza sango malamu eza sango ya mawa ya komona un jeune monsieur bozomona ba photo wana Eli Mibidi ou tout côté kabiso na 5h du matin azali na kiseso na bana kwata kiseso na bana bajar nyonso tout commune courant malongeza la kate maya malongeza lite ti lelo na 21e siècle kiseso na maya libulu maya mabule mela mana kiseso ole badbalu ka développement non en voutima ba kuluna yi la police le traquera ba kuluna ils ont traqué bateau baza normal eza makambo yo bakolo bana plateau ze bana commune kiseso mais nous sommes pas na bango boyo que c'est moi mawa tout détendre moi muki bola na descente na biso sikoyo kuna na maison communale ya Nsele to kendaki to accompagnaki bandeko oyo ya quartier Mbenzale oyo babuki bango injustement babuki bandako na bango bako samba nanu mais mokanda moko bimi la police ekela batu na site ya OCC na domaine kuna babuki bandaka batu ba immeuble batu bangara batu ba mama babukani maboko bomona ba image awo na kosenga bolanda descente na biso kuna bomona to kutana na bokomese ndoko na biso Frank Mbo nzola meso yayo yango mesle bokomese nzoka ndolo ba kitoko boy batu aboyo so bazata na kisenso tangu musu bengo nzola lenge mususu botra bokomese face ya population nayi na commune Nsele if bolofa.
bana nga voyage ka bana 8 au mois za kate anda kona za nga moko lere bayaki nga na zo uta na mai kuna zo kona kitisa bidon to wele na bango porte bavi machette babando pasola anga seko bazaka biloko ya bana nga nyonso bazaki ba métrage na ngai bapesi ngai na kaka batango te bazaki telefone na ngai ya noyedi ya sika na uti kozokaka de lelo samedi biloko nyonso na mwa moko ezali na kodo ngai na ngai atina ngai ya kolia bazwaki balobi bamaître volontaire bayaki na bango kokobuka ndako bazobenda ngai wana mibale baye kovandela ngai na kati ya loboko ere bayoki eleli bango nyonso bakimaki natikali na mboka moto te bato nyonso bakimaki na kati ya mboka batiki ngai na kebo basala ngai kisi ya bokoko moto asala kisi ya boyaki na dai mpe na rentre osesi mboka eza ya kobuka na minite oyo bantu wana baya bakuluna na ndenge oyambi biso elongo na bapapa na bandeko na ngai ya basi ya mibali biso ko tozali bavictime oyo babukeli biso bandako topesi yo merci na bana oyo ti lelo baza nanu na kati ya kasho eloko basali eyebani te yango toyeli yo memo na biso oyo po ete oyeba kotala yango na lolenge na detail nyonso po ete esunga yo nde nini okomema maloba na hiérarchie po ete justice esalema ndenge elongo bani. Le président de la République lui-même, il a dit que nous sommes dans un état de droit. Nous voulons palper du doigt cet état de droit pour la situation où comme Libiso autozela quitté. Vous connaissez la conjoncture actuelle. Deni tozonyo kwa papa bazoko kofuter la balle à Minerval dans nous. Donc bazongi si biso lisus na case de départ, on ne sait pas comment s'en sortir. Yango to ye, yo to vota ki yo. Yo to pesa ki yo mbana ya ko représenter biso ete osala ete kolela na biso koganga na biso na nyikutu na kitita maya biso parce qu'on ne sait pas par où on va commencer de toza boto yebite tokobandela wapi tokosuka wapi. En plus nous sommes au mois de mars to senge te papa zwa likambo lokola biso baleki na yo basi ba mama na yo basi to yepa ina yo ko te justice ya sole ganga mamuto asale loko oyo ete justice ezwaye à répondre paix devant justice. Mokonzi merci beaucoup to pesi merci mais mon abiso yango oyo tokotanga kombo te tolingi atanga ngona makambo kekende ndenge sengeli ekende bayebisi biso ezali général Maïcha. C'est lui qui est derrière le médecin, soi-disant le médecin. Moi-même, je suis médecin. Dans l'ordre de médecin, on ne le reconnaît pas. C'est lui qui se déclare médecin. Cordon Makila, celui qui se déclare comme médecin. Moi, j'étais avec le docteur Bolo, qui est le cordon de Sinamède. Il ne le reconnaît pas. J'ai appelé même le secrétaire de Sinamède. Il ne le reconnaît pas dans l'ordre de médecin. Je ne sais pas d'où il est venu pour venir détruire méchamment les maisons, les concessions de gens. Et en autosie, et pas une mokonzi, yo moko ose la biso justice oyo. Merci beaucoup, mais mon avis. S'il vous plaît, Président, naye pe na part ya bana oyo ya bana biso bakangaki na kati ya bakangaki bango na kati ya parcelle na biso baza na parquet. Donc tomeki ko landela bango ba osenga ba droit moko to pesa ba droit moko po ba libérer bango. Alors ba futi ba droit moko ba libérer bango ba ko libérer bango te ba zobema bango ti na prison. Donc prison basale loko nini maman na biso moko na misu na biso moko balongo lié bilamba na miso ba papa ebele batiki est nu. Pour défendre mon bali naye o banda ko beta po bango nde bazo surveiller ba mapangu na biso bana na biso wana bazaki na machette te so ba na machette ba sa preuve o bazaki na machette o ba menaça ki bango po batika bango nu po ba beta ba ko beta batia na ba pota na o batia ba pota na minute to beska bazalité. Je pense que le qui baza na parquet donc sur le baza na parquet ko le baté que o yibi place bazate baza na parquet. Alors moi je vais tenter rapidement nakutana procureur, ça va? Bazana parquet oya biswa. Très bien. Alors bossa la liste ba kombo na bango. O bazana parquet avant bo kende bo pesinga. Na olukana solana procureur totala ndenge ni bako ko libérer bango. OK? Merci.
Nayambaki délégation na bino par rapport à la situation ezoleka notamment dans le village Mbenzale. Connu beaucoup plus dans le quartier Mona, koto bazobuka bino bandako. Pour votre information, même ngai numéro 1 ya commune n'a informé de la situation wana. Ce qui est vrai, naza représentant ya chef de l'État na kata commune en Sele. Même ici, le jugement est exécuté au nom du chef de l'État. C'est pour dire que Ngapé représentant naye, je suis censé naye banini zoleka. Donc c'est pour dire que il faut ne fils que me tenir en titre d'information. Naye ba likamundenge zoleka. Oyo ezo salama, ezakaka pa na bino tibino boza soki 6e victime par rapport à babilo que ezo salama. Pe c'est leur mot tozo déplorer, toza wa devant presse. Eza ba comportement oyo ba huissier de justice makambazo ya kosala. Soka a coopérer na ba particulier, a kozwa même ba kuluna, je dis ba kuluna. Akoya na bango babandi ko terroriser population. Pe lelo komi déguerpissement ndenge zo salama ba komi ko ya ko coopérer soko za na $50 batiki ba ko buka te. Soki ozana ngote ba koti ba buki. Pe ngana yebi ndenge déguerpissement salamaka oyo zo salama d'une manière officielle. Bakena na hôtel de ville pour na kozwa engin ya hôtel de ville. C'est hôtel de ville qui est censé ya ko buka ko ya ko déguerpir. Bako ko louer te engin ya moi particulier moko to individu po ba ya nango ba ya ko buka to indien aya ko buka. Ce que nous vous promettons, nous allons voir les cas rapidement. Ça va? Parce que Toyokana, parce que na tenté pe kosolola na ba service notamment judiciaire oezana juridiction nanga, même le procureur il n'est pas informé de la situation wana. Même le président du tribunal elle n'est plus informé ou elle non plus informé par rapport à la situation wana. Yango to tuni baye ko buka sur base loko nini. Boyebi toto leka na ba moment moko to ebe leka ki ba moment maponami o nyonso baza ba électeur ya chef de l'État. Toko kondimate que pour na ba intérêt ya ba individu ba ya ko maltraiter to ko nyoko la population mobimba. Comme je dis merci d'être venu. Na memo na bino, nous allons prendre votre mémo. Toko loka total à ce qui il faut to chape ba avocat pour na compte na bino ba landela likambango toko chabango tozolanda parce que soko zui ba attribution o ba pesa na bourgmestre soko zui parmi ba attribution na komona ba lobby il veille sur l'ordre public. Donc lorsque l'ordre public est bafoué, je dois intervenir parce que ça fait partie de mes actes. Ndenge bat bazola alibanda, c'est pour dire que l'ordre public est bafoué. Toza likolo a mibeko te, bisono to tambolaka na se a mibeko. Mais mibeko o toza nango esenga ape moi procédure moko pona okende ko exécuter par exemple le jugement. Ça signifie bat bazanan en fait faut bat bananan kozala signifier naré yango to jugement yango. Mais tant qu'on a tali dossier, je vois baye ko buka batu sur base il y a décision autobengaka na droit avant dire droit. Donc avant dire droit wana c'est pour dire que le juge n'a pas encore prononcé. A l'obité que loko eza ko appartenir na mutu tel, eza te ko appartenir na mususu. Juge à lobby bongoté. Donc on ne peut pas venir exécuter ou bien démolir sur base d'un jugement avant dire droit. Tozolanda, yango na lobby lokola commune azapé doté na personnalité juridique, c'est pour dire que lorsque les intérêts y a banselois ou banseloises eza menacé, moi en tant que le représentant du chef de l'État, moi en tant que le numéro 1 à commune, je suis censé de protéger vos intérêts.
de veiller en sorte que vos intérêts soient respectés, veiller en sorte que mutumoko ayate ko troubler ordre public. Tozolanda? Na sengi bino botika la kimia, ok? Lokola boyoko déposer memo na bino, tozu memo na bino, tokotala déjà na ba avocat ya commune. Quand je dis ba avocat ya commune, ba oyo baza censé ya ko défendre bino, ko défendre bana ensele nyonso, ko défendre b'intérêt ya bana ensele nyonso. Donc na bango tokotala. Ceux qui biso pe photo ya en intervention volontaire comme des intervenants volontaires, tokosala yango toujours pour empêcher bato baza mal intentionné. Bato baza balingi kimiate, balingi bana ya Congo te. Tozolanda? Moi mukio na kokaya ko bana bino yango wana. Merci mingi. Merci bandeko balandi boti ko landa non. Wala ezaki boko descente na biso la commune Asili. Bolandi ndeko na biso Frank Mbonzo la Meso. Ndenge population ya domaine ya OCC wana. O ba buki bandako na bango. Tant baye ko mona beaucoup messe. Baye ko pesa un memo. Tata représenté à chef de l'État commune Asili. Tala makambe comme libiso. Boki beaucoup messe ndenga laki population. Alobi ngaipe. Na moni mokande o ba ko boucler no bandako. Na ko ba avocat na ngai, na ko la disposition na bino parce que ça va préoccupation oyo population na nga kuta nango. Alors, il faut soutenir bino peuple. Ça bino nga ko za beaucoup mais c'était. Na za beaucoup mais c'est gas na bino. Alors, makambe comme libino, na moni ke ba buki bino injustement. Mukanda o eza ndenge ba le baka, ba ko sa manani. Nanu jugement bimité. Ba ko buka bino pona nini. Alors, ngai beaucoup mais ça comme la sele. Na za contre makambo comme libino kuna na OCC na domaine na kolanda mbato tina suka bato pe bakanga maki na lolenge longo ba te na kolanda la bango mona mama abukani loboko tana so masolo bato abukani loboko insécurité na ville de ça moto loboko bukani la police a ko décréter bato ko bisa biloko bato libanda e bandi boni ko sima munda nzoto e bandi boni ko buka biloko bato e bandi boni ko yiba mabaya bato yanda ya chantier c'est normal il y a déjà déploré que demande le peuple congolais. Yango émission oyo et salamaki to komi wapi na zoni a on a plateau na biso moto na wala na commune na Sene a to sur la commune ya Kisenso toujours Kisenso ndeko nanga mimbidi na ina yeba ndeko Eli akufi na âge nini ndeko Eli akufi na âge ya 18 ans bientôt lingaka ko xande 19 ans asuka na classe ni asuka ki na 4e des humanités 4e des humanités classe pour l'année. En tout cas, classe naie ce qui est katanaki par rapport au temps où yaya naie ya liboso na kombo ya rit tant wa komaki na 6e makoki vraiment ezalaki te na kipe o ya komi na 6e to pe na tala kalisusu ya Eli to ya ye bonheur na baleki na ye mususu yango na yebisaka ye Eli zela yaya asilisa zwa diplôme. Comme ça, année oeroya yo ozongela sous classe pour ceux qui nazo to kobika kaboui côté au total la kofutela ndako ya batu côté au total la ba minerval misala pe ya malunga ezate naza simple débrouillard yo vandanan Eli ayebisaka ngai papa likanisi o yo vandisi ngai na classe pona manque ya mbongo avant que yo vandisa ngai moko déjà makanise yaki déjà que ozokoka vraiment te ceux qui etanga makake na kozwa vie na classe papa na kotanga mais ceux qui etanga makape na classe te lokola ne o ndenge nazo vanda na place ke na vanda ka papa na banda olanda yo na chantier na yekola musala na komaki pe ko bimana mwana na ngai na ba chantier so nazwi musala azawana ayebaki vraiment moi un peu ya maçonnerie dede azalaki pe briqueté azaki makasi vraiment na musala mwana wana domaine o ngai kutu papa na ye na lakisi ye mais ake kosala lisusu mususu o lelo côté abandai kokende kosala musala na ye na chantier na Gombe nde esika Eli ayaki kokata classe manque ya possibilité ezalaki vraiment te tangu yaya na ye asilisi azwi diplôme ye pe kuna musala mutu efongwami déjà ayebisi nga papa sika kaka na continuer na ngaka nzela technique onga na landi donc Rit aza mwasi ezaki mobali Rit aza mwasi yaya ya liboso
wana l'aîné. Vous en avez combien? 7. Vous en avez 7. Donc il y a, tu dirais, 5 na simana. Oui. Na mon aussi mis chapeau, ba bien on est. Oh, casque. Il y a casque c'est quel? Casque ya Eli, oh ba dota bango na chantier. Azalaki na yango pe tangu babomaki yo. Na kati nango pe eza na bendisi ya makila ndenge babomelaki ye. Tellement bandeka ko baluka na biloko na esaki na iba bandeko mema yango saki yango pe eza pe kaka na bamakila lisasi pe nde mutu tobolaki yango botelema chaki yango na mokongo. Comme déjà la chantier na bango pe si rapport que Elias a les sociétés babomi injustement. To pesaki déjà to koma balobaki ni. Bango balobaki to l'état a sala oye azo sala na sima to bango nde bakoya pe komona biso na ko consoler biso. OK. Na ba policier oyo ke na ko mona. Mi balo bakangaki. Omona ki bango na bilongi. Amona ki bango. Policier oyo balobaki ki yimta bomi Eli. Ye pazawana. Azali, azano dito wa. To ko ba komona eh. Kombo na ba benga, kombo ba benga ka Kadogo. Ba benga ki Kadogo. Kadogo. Yo to ko na auditoire, omona ki bele bien Kadogo azana kata auditoire. Azali wana. Azana kata auditoire. Siko soué na yo atake papa ya Eli. Mwana oya kufi azana na avenir belé nazomona donc quand on a 19 ans nazomona ngai pe Samuel na ngai mwana ngai mi balé Samuel ya liboso exaucé ya mi balé Samuel réaction des années vis-à-vis makambo comme mwana na yo ozo tala ba konzi bazolanda ba comprendre que insécurité vraiment ezali na communication. Merci papa na ngai. Douleur on a za nango vraiment pona mwana na ngai Eli ane o kaka toza oyo tellement na chantier côté azo sala akomaki déjà ko comprendre azo mona que non donc ba moi ezo ya to ane o nde to côté oyo évolution et ozala ya moi malamu na niveau ya musala kuna a prometa ki ngai kuta ebisi ngai papa bongisaka mbongo atandambo ti ane esila ngai moko na mbongo nga nazo kendo sala papa il faut to somba lopango via ko futela pasi tala lelo soki nga na kataki classe avant pona nini uzana musala ya malonga te o futela ndaku otangisa lisusu biso en tout cas yango ekoka ozo kokate mais nzambe akosunga ngai papa na osombela yo lopango to longa na via ko futela o na 2024 o kaka ya pasi o izo sala nga na motema na moma oyo na komaki pe nesengo na ngai na lati esengo eke mwana na ngai vraiment ane o eza ya bénédiction ya ngai na bana na ngai tozolonga na vie ya kofutela lelo yo mwana ngo ye wana bayokeli jalousie mwana na ngatiki mokili na action oyo kutu banda abotama ngai moko na monesika mwana na ngabunda te ngai moko papa na yepe na beta ina no atambata te po na mona na ba défaut moko te ke ko sukisa nga motema soit na gangela ye to na beta ye voire même na quartier en tout cas ceux qui bokiti sur les terrains botuni via Eli en tout cas ba ko témoigner via mona na nga koleka kutu na nga moko papa na ye una boti nde na témoigner. Est-ce que ozala ba avocat otier o ba ko ya ko plaider ba intérêt na bino famille il bota jusqu'à présent avocat vraiment azate. Mais ça la plaidoirie ba congolais bazolanda ba congolais mettez malam il y a une mort d'homme. Ce que avocat montrer malam ko kozala ko ya vers bino ba PC numéro to venir ça la plaidoirie parce que il faut un avocat o ya ko plaider ba intérêt na bino famille. Ngai makoki ezalite papa na ngai maloba yango nyonso ngai nazoloba kolela nyonso yango nga nazolela soki nazalaki ya famille kingandi tope ya bozwi moko boye jamais nakokaki ko se retrouver ba place oyo soki na se retrouver place oyo pona yebi eza esika oyo population ezomona ngai ya mawa botala ngai bosunga ngai nazana eloko moko te mwana na morgue ye wana a gonflé ngai déjà na morgue babandaki déjà ko déclarer bibembe oyo babeti masasi eumelaka nango te mpona kobeba bambome te tisika oyo bambome na bango ye te aza na ikaka bongo
est-ce que licence les cas qui te tikali na kati ebimaki tango ekoti na libi na motema awa ebimeli awa ok tango ya azwaki masasi wana tuni boye nani apesaki autorisation balongola corps ezalaki bato ya bapolisier judiciaire nde bayaki mpona kolongola basala enquête balongoli corps to bokomese akomi ya licence oye moto ayaki apesi ordre balongola corps nangai ebanda place wana nani apesaki ndengisa bazwa corps bayana na morgue bourgmestre ye moko nde ayaki na jeep na ye na bapolisier na ye ya commune bango nde batombolaki mwana bakotisi ye na jeep bamemi ye na morgue ya d'état ya Kisenso. Tant amemi na morgue d'état bosani ke gouverner se prévoit ye monsieur bourgmestre neni ti lelo corps ya ele koza mbomete bandeko nanga bozolanda lisolo na bokebi nyonso neni ti lelo corps ya eli lelo za 40e jour pendant 40e jour akufaki mardi lelo lokola 3e jour aza mbomete non aza mbomete leki nanga yo kombo bonheur oyo akufi aza ya oyo landi atiki biso na bacondition oyo tomoni biso nyonso tu bafoto yango na bazomona makambo oyo ezosalama na communication oyo elongo bani te message nini ezonanga kopesa na bakonzi baavocat ya ba-ONG badroit de l'homme oyo baolanda biso siko ntango so bakoko kosaisir na likambo oyo ndeko na biso eli atiki biso basunga bino na nzela baavocat boneko wambome bokunda yabe lolongi elongo bandeko na kongole nyonso tu alobezaka basunga biso papa kopesa numéro na télévision taso bandeko pe mususu bakoko yeba ndenge ya kosunga bakotinda taso ba avocat droit de l'homme ezolanda biso bakonzi ya ndenge na ndenge bazolanda biso taso okopesa numéro na téléphone numéro ya téléphone na ngai ezali 0900 28 32 37 0900 28 32 37. Eza na WhatsApp to sera na normal boy. Eza kaka na normal. OK, mama soza na maloba suka opesa biso na likambo ekomelele kina biso eli tu yambe bino a poto ringa te ba vérité. Bato bazo kanisa comme biso na kisenso yango o bazo kufu bazo bakuluna. OK. Leki na biso maçon moto azana esprit technique ya kosunga libota na ye nde asali nyeso tu lelo oyo akende na banzira keili wa mage liwa eza pona biso nyonso mana ba lolenge mususu te pona nini bana ya bawana bakufa ka bongo te basa ba bourgmestre ba député ba ministre ba sénateur biso bana na biso na kisenso wana to teka na biso mapa to mesana biso ko sala ka mesala na bandaka bato to mesana biso musala na biso akwata biso ya bana kisenso ya bango pe ba mesana bango ko ba ministre ko ba député mais boni ba ko sécurité na biso te bana ya passe pesa message pour congolais olobezaka boye en tout cas basunga ngai vraiment batindela nga bavocat balanda likamba mwana ngai basunga nga po mwana komi de akobeba poso batindeli nga avocat ekozala bien elongo na bavocat tolandela likamba mwana na sepo naza na ta na mbongo te naza na eloko te na maboko papa lukaka pe adebuyaka ye tovandi na se tosala ndenge nini batinda bavocat balanda likamba mwana baya kombomelenga mwana soki esengi babimisa mwana babimisa corps ya mwana bakundela nga mwana ngai datile bambomena troisième jour oza mama oza en face ya ministre ya télé ma droit de l'homme Albert Fabrice Puel ye ateli makambo wana tala caméra biso mama adresser un message aza papa mais bile bambone botaka biso ye pe aza na mwasi na ndako aza bina bana tala ye adresser message papa ministre tala ngai ngane mama Eli o akufa na komna kisenso nazana makokite na kosenga bosunga biso papa esa pesi numéro de téléphone tala caméra mama papa ministre sunga ngai nga mama ya ba Eli mibidi Eli o akufaki na lisasi na kisenso en tout cas nazana mutu musuta kolandela nga de yo landela nga kota likamba mwana nga landela nga vraiment likambo o otindela nga bavocat balanda likamba mwana nga bambome mwana nga babimisa corps à mwana bakunda nanu po azo abebi déjà azovimba déjà en tout cas naza suna likambo donc tu sais que basale même pas opération ba toucher même pas la bazongi ka ba ko saka ta mort maman kande ba kote ka bo makila kande fula bomba tiki ka maman ouais merci papa ngai na liloba nanga na lobi lisusu kaka na betina wasete pona corps à mwana nasi lobi eza samedi efuto meka mpe kokoma kuna na morgue tokende orande visite mais
possibilité ata toke na biso tomoni toana mbongo te o bakoki kombume yango tosengaka lisungi epa papa na biso ministre ya droit de l'homme asunga biso toza une famille pauvre makoki eza nango te moto asunga biso eza te loso otiki biso kaka bokora mwana ebeba noka kuna na nini na morgue kuna mpe lilo basuka na lobi susu boye bapolisier oyo batiela biso na Kisensu baza na bango bapolisier te un policier akomona kulu ezobundama akutani na kulu na boye atiki kulu na okanga kulu na te alobi kulu na azala na mbongo akopesa policier te nani policier soki akangi kulu na akovivre te malamu policier akanga mwana ndako oyo aza inosa mpo mama na ye akolata susi ya kolanda ye mbangu abimisa mbongo eza sikoyo commerce ya la polisi eteli biso nde na commune ya Kisensu et surtout milio biso tozali kobanda suseti ya TikTok oyo babomi mwana na suseti moko babengaka ngo nganda jika eza kaka na quartier na biso ya amba wana pardon papa so bosali makasi te est ezokoma kuna na Kisensu ilo basuka na lobika. Ok, merci bandeko balandi bolanda kibongo wale zaki bongo famille ya ndeko na biso Eli Mimbidi kuna na commune ya Kisensu oyo azwaki masasi na kivunda na 5h du matin lobi moleki. Donc le lot déjà 3e jour boyoki ndeko Eli azala morgue yango mo libota eye awa pona kosenga lisungi bazana makokita ya kwambome ya koopérer mwana wana parce qu'il faut pas opérer ba travailler malamu asa congolais congolais le kola yo na ngai ezate comme yo comme ministre comme député oza super congolais ko le kabiso non biso pe bana betike ba to zanga nous ba congolais toujours bazo senga ba ye awa pona kosenga lisungi un judiciaire ba ba sort ya mutaboyi mwana bango ya bazo lo ba deux azo ba condition malamu place za na morgue akundama alors baka chaque jour ke morgue ya Kisensu za kokufa botula ngatimbi boki bango batie mort batie mwana kuna mwana bande ya kopola même pas 2 jours dans nazo baka ke dossier ba morgue oyo botre esika boko ko ta morgue boko ta morgue na commune oyo courant malongeza la kate Kisensu ba terrasse malongeza lite Kisensu nzela malongeza te Kisensu maya malongeza la kate ba mela maya forage tilelo to na 21e siècle tayo mbenga yo mo konta Kisensu ozala ba immeuble ozala mituka ba $80,000 Kisensu wana ba mela maya forage maya libulu maya kalamu zara utile bana ba ko sokola yango na commune Kisensu soni ya ba politicien soni ya bato ba ko kamba Congo République démocratique du Congo 21e siècle commune Kisensu yoka ba komozole kakuna amateurisme policier bato ba ko kufa ba ko za massage de lenge sengeli présence ya l'état na commune eza muke beaucoup mais c'est botsa kuna esprit managérial muke ayena comme des politiciens dans l'état commune poubelle eza soni pe mawa na yelo na yele kibino likambo ya mbenzale et puis le dossier ya déclaration Eli maintenant suka na lingato suka dossier moko o eza na hôtel de ville de Kisasa po makambo tozo beteleza makambo Kisasa makambo o ezo lekela hôtel de ville ya Kisasa eza ndeko na biso moko kongo na John Tabala Mawa je t'aime donc je t'aime John Tabala Mawa ndeko ya salaka contrat na ye na hôtel de ville na makambo etali propriété kini bopeto eza ndeko moko kala signaka contrat bozomona ba photo bozomona ba gilet bozomona na mikanda asala propriété na ville de Kisasa oyo mais lelo Kisasa pesa mbongo te azope misoloté mais bozona besoin ba opérateur économique ba diaspora ba diaspora baya ko bongsa mboka baya ko soni Congo ba oyo pe ndeko na biso John Tabala Mawa diaspora ayaka ko soni mboka na Congo ti lelo nguma mobondo amela mbongo vide Kisasa na makemutali célébrité mbongo na emelama ako senga na messe son excellence Jatulingo Bilambaka
dossier ya John Tabala oyebi yango te diaspora misolo na ezali wapi Congolais moko avéré ayebaka déjà ngai il faut que kanisa bon sa ville nanga kisasa et moi kill la poubelle kill solo et comme kill bopeto aya sala musala nai pobo futa embongo na comme pasi bonzo nani susu aya ko tsa misolo partenaire nini nani bonzo ka pouvoir bon sa Congo à part biso ba Congolais et ça passe pour na mboka o dossier oyo to continuer yango timukolo ndeko na biso jiten aroza misolo na ye ba farti na enyo stubo régler yango bino hôtel de ville ndeto tiki metozana pona ko superviser toyeba nani aza nani liso lokola liso mosusu ezongi tikete kimi ya kolonzambe eyingela na maboto na bino ndeto kute mukoma lobi